Très heureux de vous avoir nombreux dans votre émission Chaise de Star qui est présentée par moi Chimène Loki Mwasi ya Mwindu kaka ndenge boza komona Chimène Yona na sima ya caméra nanga na kopesa mbote mingi na Junior Mpidi oaza kosala émission Chaise de Star za toujours kano ndenge boza komona na kopesa susu mbote mingi na cordon nanga ekibumba na pesi su mbote makasi na mon boss papa Edo Amani accompagné avec sa femme chérie maman GH côté baza bambote na bango ya trop na ko profiter sou kopesa mbote makasi na Michel Boko papa na Kenaya Boko côté bozali bambote na bina partir ya France bambote na bina ngwana lelo to tambolaki to kutanaki na artiste musicien o azali na kombo aulu to retourner moi 2-3 questions oyo ba fan club na ye ba onya so balingara ye ba na posa ba yoka aulu ba mona ye lisusu apesela lisusu na ba fan club na ye masolo o etali orchestre ya président Ferregola. Bonjour aulu. Bonjour Chimel. Aulu na kikoye ba carrière na yo obetelanga lisolo ya carrière na yo aulu abanda wapi ti akoma lelo na orchestre ya président Ferregola. Ouais, vraiment na opesa non batutu ba Holanda biso bambote batutu ba hotel émission oyo donc nga vraiment carrière na nga inga na ne grandi na yolo carrière na nga ina ute non liboso na église catholique na biso na utaki wana côté to alaki na ba Ritz Nsambu le Suprême ba Patrick Wale donc na utaki non Saint-Gabriel après Saint-Gabriel mbala moko na ina grand frère na ngamo boy Douglas na Ben bazalaka trop batwa ba maison mère à l'époque bandok est trop la samba jumo ba ina parler ba obetaka li solo ba non mutu mo beta mbunda ba wera ipara longwe ake BCB jinga bien ma pena botaka courage na bima mo peut parler yolo ti la samba na koma bona mona vina biso ya talu tata na bisi vende ngala beta mbunda atinga pa ve mo bo ve biblos ba te bele ba yeba ndevi ona vya matinga na podium na sala pe test bazwanga doubler limbonda ti na kembi pe fort na maison mère ango ti papa ve Mister Lova tango asala orchestre na ye azwinga petit na ye pour na da petit ne ya palais azwinga nda meminga na orchestre na ye ndepi na bando ki ba mikili nde pasalinga lelo na komaulu. Ok, d'accord. So tu beta sko lisola papa Lova neti to beta masolo neti ya générique orchestre ya président Ferregola papa Lova to mona ki bobeti première classe to moni générique et beti tout le monde peut ba générique mususu e beti ya président Fali président Fabregas ya président Robinho Mundibu et ba président belé pe ba boaki ba bukambe tupe ya ki wana ba président Kabose yo moni ndenge nini nga ba biloko wantu na yi ba débrouiller na bango men na ndenge bina litoyi ba comité na va kumpena pour so beta générique pour nga bina na beta mbunda na oka générique so bina bo betité ba convaincre nga bina te ba générique muso eza milai bekena ba 9 minutes ba tozo bina ba olemba puis ba générique ngonde tozo bima na ba milliers tozo tala ba komo kataka partie mo broyer ba tie partie mo bro donc on est générique faut ba no zongo banana linzaka tina suki donc eza vraiment ba générique on a bina desi neti ba générique ni nous a déci pour ce total neti tokolo ba ya maître de l'école et betami et yokami zobina mabana kin bazobina maître de l'école ya président Fali ce total président Fabo pa beti likolopé zobina mamakasi bon ngabna générique ngala yoki na ndenge teke non et OK na polémique natala na stade ce to côté pour générique batala ngo na stade hôtel Pnaboye et Jean-Marc Makuso Chebi azobina il y a président Fa donc président Fa ça va sans compter non il y a biso moko
président fa ça va moto na tembe pe générique ne pe na yo ki ezoya ça va et na bosani susu ya président déplique bébé générique toko générique ne mo bakangi mutu mo ba pembe bo eza bien eza kitoko vraiment. Donc ba générique oyo moni kake beti ezaka ba générique oyo moni wana ngana moni et puis ngana bima chaque jour talaka na bimara banda lundi ti dimanche ngabina na bimara na kota car na hôtel bat bo bina nini bat bo sa nini quand tambola fort donc ba générique o nga pena et convaincre nga pourtant ba générique monsieur beti mo na suka générique kolo générique ki odinda su na se ya mabele fort yo mozali générique na fait générique babi générique eleki mulai odindi lisusu na mabele c'est to moni neti ngaso na bina mona ba générique oyo après na suka nango mutadindi neti yo moni générique beti président Fali a beti générique mo bena okipe so yoka mabazo yoka yo po yoki angoti na yoki angote na yo talaka na suka ndenga dindi bani esaninga pasi musique na biso bato bazolela musique ezo simba te mais ya ko dinda lisusu azo ko dindisa biso be yango mystère lova abi non fona matsabino ka likolo mo ete biso générique to banda mtamati mba mona nzete doto ke likolo faut talaka signe tant générique et salema au moni signe ni ne bandeli signe ni esukeleli biso générique na biso talera ba dele au mona mutumu katimbila zo mantansete azoke likolo mena générique mususu oya mutu na ngiota ki kombo adindi na se azoya na prince na suka blou adindi mauvais signe mauvais départ. Surtout talineti par rapport à ba album na moni boana studio ya bozo préparer premier soin siko on ezaki première classe ou sous première soin donc bino ezaka ba première Mister Lovalova moto ya mbo abaki to saka première classe premier soin donc toujours soigner siko bango na batu badindaki na batu soki babukanaki metu na batu basaki toujours soigner bango tout soigner batu tout. Ok, d'accord. Mais namoni l'orchestre na bino ya président Ferregola mais ba musicien bazo longwa bazo zonga non comprendre tes disciplines ya orchestre na bino par rapport ya ndenge ba aller retour wani au salama bien mo bomo atekeza bien te bon ba musicien au monde ba biso ba musicien tout ça ba tout mo etokoka vraiment nzalati ba musicien mutamta ute éducation na ndako na bango jour en attendant soit aller à quitter ya comment imaginer ndeni misu nazo talaka mystère Lovalova la famille aza makamune belé apesa biso déjà makambu oui mon musicien moi avant diga bo aleki na téléphone na longwe nanga par rapport au mon place à qui simbité azongi susu ba biso to vandat ba biso to ba fidèle des fidèles poni to longwa ati to vanda na boyi lelo na longwa o comprendre na boyi lelo na longwa na kekuna te Mister Lovalova kutu abanda futa biso te nga ulu na obeta mouvement uzo mona te parking eza wana zona on panzo mona parking déjà uzo comprendre tuzo beta ndule photo bénéficiaire musicien tant yo moza conscience te uzo beta ba opesa umbongo ba futa biso toke ba voyage zo mbongo na ozo ke mela ba whisky par rapport les qui on a longwe mais ozo mona ba musicien ka bango wana ba ozonga donc moi place bazo kende parler na ezaka parler na yo ça ne sert à rien ngala mona so total ba musicien go ba longwe évolution ezate okuta bango na victoire bazo sala ba maki bazo payer ba tige. Siko étant que collègue na bango conseil nyoko pesa bango na ba acte bazo poser wana conseil na pesa bango baza ba mikolo ba bi mangamba osala baza tuna agent pesa bango conseil te mingi baza na ba bota baza na bana
Vous comprenez? Tant que vous avez la vie, vous avez tout le monde, vous avez conduire your vie, vous avez un guide mobile, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Le lot pour nous, comme le roi des misères, le valo va comment? Et soit étant. Le long, on a encore raisonné, que non, au tali pas la misère, le valo, vraiment raisonner. Il faut qu'on a parlé. Non, même pas. Babi malembe. Ba jeune frère na biso wana, na conseil na pe sa bango, ba ebelo ni ba olinga ba sala. Pour le loto longwe no côté na biso ke côté kuna. Na habité. Côté kuna na habité so somba palin. Donc faut zaka maï, il faut tailler nyozo linga oloba. Yango zo mona ba okende ba progresser pété, ba zaka ndenge wana. Ah trop. Ok, d'accord. To beta sko li solo ya disque qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Yo moment nini. Bon préparer studio ou soit te sili déjà to ezandeni. C'est qu'est-ce que j'avais dit ça là déjà disque bima. Qu'est-ce que j'avais dit bima? Yango yoka ba nzembo ba embela ba nzembo ba embela ba manix, nzembo ba embela tala simazonga moto. Qu'est-ce que j'avais dit? Bah moi ça peut battre ba titre ba Marc House, ba Nicolas, ba Guy Digital, ba jeune frère la biso échappé moi ba te belé ba moi ça me soit ba 10 ba nzembo. Donc qu'est-ce que j'avais dit? Eza disque mon nga pona nga ti lelo ezo vimba ka se ko vimba. So tali lelo nzembo ba mbele Paul Mutu mais des gars so tali lelo otali lelo nzembo neti banzembo neti ba embeli ba mimina kangudi donc ba nzembo moko ya kosaba nzembo ba embela ba Berado Prince Zamunda banzembo ba embela ba Nesha Pindi donc banzembo ba embela le roi ba tuneti ba mutuna biso na ngola ba nini nani comment on est chapenga donc ba imba banzembo mo bien donc eza pena disque mo za costaud donc tout c'est pena na disque wana tout c'est pena banzembo ba dide chombo za wana donc ça la bien. Ok, d'accord. Disque beta et ça la bien mais côté musonze banzembo pe yokana te neti yol banzembo oyo commission ke yokana mais ko kapena ke na bandenga banzela ba bar ya bani onze banzembo muso yokana te banzembo yokana banzembo mise lo valo verata te banzembo yokana te ka yango to ko beta nango risi ponga na za première batteur surtout tu batteur to ki na ndenge mo world na za première mutambunda na beti na risi avant coupe du monde beta ngana za ki déjà kuna comprendre na kutana na Poutine président na bango to solo la na ye na epse ke no ngana za mutambunda ya liboso na beti ana risi kasi ça pour na nini na qu'est-ce que j'avais dit yango mte sezi so ba tourner to tamboli presque to baluki vraiment ceux qui disent que ça qui bien te meto ngato bi matin yango mte sali makambo yango. Ok, le souhait au tala bien autre mona ba fiche bimi Chikito Kunzardo Mwana Congo Chico ba ok beta na Angola na moni ba fiche yo monité et salindeni. Bon ba jeune frère na biso wana elo na bisa bango ba trop pressé ba ok no beta banzembo ni kuna to sola na normalité. Pour ba fiche bimi ba fiche bimi c'est que ba sûr na musique bon ba ki beta kuna eza lokoso eza kimuibi boko beta banzembo abatu banzembo nani boko beta Mister Lovalova banzembo na e asalaka bino boko beta ba evre oyo bino ta mususu bomone la pasité eza ki lokoso comprendre. J'ai un frère na biso Chikito azo tâtonner moko boye akende pas venir biso na vana na mo fleuri jeune frère na biso Kunzardo akomaki pa ya nani président Rité Watanabe Chiko Kutu ya koloba te inconscient mwana Congo na éviter krini mwana Congo akobwaka na ngola bato bakoyoka ye batika kimuyibi na mutu azobengisa bango aza nanu mama na aventurier masa wana nani komba masa nani Paulo Tudilu atika osala ba jemo wana ngwana na ebike bana ngola
bayoka musique na éviter so ba okene na kotala concert bango mafoya ba obetaka ndu le monde nganda ma Monique puis ba besi ba place moi mike ba otala ma musique na bango te ba oyoka nini. Ah mais bon d'abord sangani l'union fait la force au moins que wa kenda ki wa kenda be me ba vanda ba boule pe na bitin to sangana pona fiche wana moni bango nyonso anteni ponga na loba o na moni te na loba rati na moni bango nyonso penza c'est que ba ne loko o ba mo ba yebi ba oke ko sala kuna elo ba oke ko sala ba oke ka ko escroquer batu mbongo na ngola ki to sala disque to taba nzimbo. Parce que quelqu'un a vécu les escroqueries, ok, bah escroquer bah tout le monde en Angola qui tout ya, tout bêta, vous comprenez? N'est-ce pas na ebi bah tout le monde vivre en Angola, bah tout le roi bah monde sur les récupérateurs, bérité voix ma, bah Weston tu vous est-ce que bah quoi que autant la concert moi ne, toi bah na chi congolaise, bah vandi pina bah qui autant la concert, bah autant netini, il au moins dans la comédie. Ngalo benga bongo eza comédie mo ba olinga ba jouer ba luka mbongo na ngola be ba ka ba sumbongo te na ngola mbongo komi pasi ya comment donc na bina ngelo ba ki osala te et puis be loko na ondima te tabaki na mutu le roi japonais na moni japonais vena biso mo boya mukolo ya kala vemo ya kala asala trop a créer sous rébellion na bana Mikel le roi neti ba shikito ba shiko banane ma trop dio wana est-ce que ba créer l'oni siko na eza ki kala donc nyoso ki kala makasi kala ya makasi banane loko asika ba otala te bane lo ba opesa ba tuté angolais na besoin otala bonne musique batel mystère lova ye na ba poulet na ye batel banzimbo bien tout beti ba alvala douana na ebité l'oni ba mo ba opesa tala angolais la musique ok c'est venu bêter l'Angola sur la so ba image na bango au table na bêti na alvalade boy moi 6 personnes et belé sincère ya otanga donc le boy ko ça na Angola ngaku na monité le même sou ba plein mettre fabo pour mettre fabo bêta ki wana ngamona zakina ba preuve la pour ba plein zaki wana ya dégâts bon ça plein pour ça Fabrice ça plein pour ça il na disque na ça plein disque na ezaki bien mais ce que bango baza na disque ti elo ni ba ko sala eza mabe on a point d'interrogation na roluka bango pe ngai encore na luka nanga pona ye belo ni ba ke ko sala aulu tozonga siko na masolo pe na orchestre ba programme nini o boza nango o nini bozo bombela ba fanatique na bino so balinga bino ouais programme na munene to ana ngo toza concentré toza na studio toza vraiment concentré dans le studio et le binangwata ya dada toza concentré makasi toza la batelo au moins bien donc toza la répétition studio ne se répétera mardi mercredi toza la studio jeudi répétition vendredi toza na studio donc toza bien na travail makasi toza bien concentré na nous to peut me no mambo bouger pour tout ça la bangolo au moins bien. Et c'est que tout ça les lots mobo oyoki nzembo mobo okomo se référer na ngondire muni nzembo yo on dit que na nzembo mobo ezaka ndenge moko monotonie okomwana neti na omle ka mikolo na kotaki na yi na soirée mobo ba nini ba pesa msumo basala na bandal noki nzembo mobo ye nzembo na noki ngondire na nzembo mobo ya baembela sponsor mubo sincère ya otanga komone sponsor mubo ya ba masanga so ozwika musique yango ezaka ndenge moko non même musique monotonie leki trop na monde la musique yango zo mona ke ezo diminuer musique na biso donc yango biso toza concentré tolingi nde to ça qu'est-ce que j'avais dit nde to ça première classe tout ça musique est différent. Donc, il y a bien tout ça concentré. Ok, d'accord. Alors, tu vois, le programme, il y a répétition. Ce qu'on est dans le studio, c'est qu'il faut arrêter Mikolo. Tout répéter. Lobby, tout en répétition. Lobby, vraiment, tout en pleine répétition. Baya, on a mystère Lovalo, vendé tout bongi sa makam. Tout l'ambal sous sauce générique. Oh, tu vois, en première classe. Et ça a vraiment kita. Donc ils ont la kita pour biso
surtout sali déjà eloko elongwe to comment préparer l'euro msus toujours préparer l'euro toya nango donc tout ça en pleine répétition mardi to répéter na jeudi et ça nga bien chimel oye pe na rep ozu pe moi image otalinde ni to bosaka et puis au panzi quoi batami ki ba mona make non ajo ba bosser. Ok, d'accord. Donc, invitation, na oeba déjà réalisé pour na roya penza, na roya nga ba preuve la prima mingi. To ke lo ni présent faire gola abombeli ba fanatique na nyo so obalinga rae, oni ya repesa bon ya meilleur nae na première classe. To komo chité mingi na suka émission na biso, balobi biloko ya kitoko e umela raté car ndenge balobara. To komo na suka émission na biso na profiter suko pesa mbote mingi na talibo talima. Na pesi su mbote na Mimiche Bonieme balobi ya apesa kasamba senga Mimiche Bonieme à partir ya Paris ba mbote no ya ngwana Michel Boko papa na Kenaya Boko ba mbote na bino ya ngwana Mijoluki ba mbote na yo motema ya Nick côté Bozali na France ba mbote na bino Aoulou moi 2-3 salutations na moi quelques mots ça ba fanatique no balinga mingi. Mais Michel Boko on peut na oyoka na habité nazoka kombo na epena donc faut plutôt lire à Michel Boko. Michel Boko un jeune qui se respecte. À cela bien. Tara au monde Chimel qui déjà insisté Michel Boko papa na Kenaya donc c'est que ma solo no soza carré Michel Boko tala Raoulon di matin po yonde makambo. Moi 2-3 salutations. Ouais, avant na pesa bambote na ngai na lingai kaka na ipsa bana tu ya mokili mobimba o balanda biso na biso ba net ba continuer à soutenir biso. Chimel ngai zo sala nga pasi tamsuto na zonga mo mkezo sala nga pasi mona un leader mo bo aleki tamsu na TV a expliquer ba que non il faut ba senga ba pardon na ebiti non. Point morobo il fallait mettre bête là on c'était ce toro lobelango pe ezande président Fali a lobaki que alingi na eli susu ranking te na ba ndeko na ye ba musicien ou batunyo so wa sala mabe ou bien oye asala mabe ou bon ba sala mabe abaki balimbisa mais na mon pe président Fabregas azalaki pour siko mais na mon on dirait président Fali atinde susu avant ya limbise fois que c'est un pardon pas Robinho Mundibu oh bon Mundibu déjà hier qui dans poto tazu comme moi Mundibu oh babenga ke président Robinho Mundibu ko babenga ka Mundibu mais na tala chimel na nenga mabete omoni faut kende poto eza bien au sakanate. Avant za Mundibu faut que na Paris OK Belgique bandibu et la communauté mo et la communauté ya ba marocain égyptien mboka mo ningwana siko yuyo ke na nu potote ukoko mona kuma Mundibu ndeni il fallait ozote éthiopien ata muta Madagascar yozi koma Mundibu pona nini oza Mundibu na ndenge nini pona ke potote koma Mundibu ndenge nini donc et puis mutu atindi batu basenga batu ba pardon wana ye moko azanani et puis bosenga batu pardon par rapport à quoi asali neti nini to azwa contrat moko boye avandi atali mutu oyo lobi otangi kombo wana Mundibu azui contrat mo apesi abi Mundibu zwa contrat oyo kende tamsu kobeta na Côte d'Ivoire non batna batma débrouiller na ndé na bango nga na ndimité mutu lokwa neti président Fabrice mutu lokwa héritier Watanabe mozona tembe bako senga jamais pardon non. Ça ont aussi une simplicité. Babi l'humilité précède la gloire. Et quand on a encore biso toza wenge. Biso toza wenge. Biso toza quartier la tête. Biso toza makila wengo tcheto tche. Biso toza wenge, toza na idéologie na so hotel. Biso toza wenge. Biso toza ma wenge.
Et le Kouana, il rappellera président Igwe, il rappellera dans le roi de la forêt. Biso toza wenge, biso to gosenga pardon te. Tu gosenga pardon te par rapport à quoi? Oh, pour mutu tout na kinya azobeta na coin na ye. Mutu tout na kinya mona mutakebo akangi. Otali président déplique koto akangi. Otali koto yo, otali pe maestro akangi na coin na ye. Otali koto yo, otali la team pe bakangi kote kuna. Otali na mopanzi moto na yambo Mister Lova Pazurea akanga. Sikoyo ba osenga mutu nini pardon. Po mutu olia pe pa mutu ate. Le mutu na mutu wana ba petit na ye asa ba ani en cadre. Donc pardon te, wana eza ba connerie, eza ba théâtre. On ngaba leksa ba tout. Tanto betande ndule to longola monda monotonie to betandule. To betandule pardon ezala te érotique à la rosala te eza faux. Donc ngala on peut saka bambote. Na on peut saka bambote na batu tout balinga Mister Lova. Mam on a lobby et concerné ngam na lobby. Ngam na lobby. Na ebité na soli bien ndeka tu solaka. Tout ça va noko nde tu solaka. Na soli normal. Na pesa bambote na ngana bat balinga Mister Lova. Na bosente sona ki na ngola masananga maomunzo les récupérateurs. Weston Chivundu héritier Voama chicongolaise. Ba masa tout ya chicongolaise ya Angola. Ba masa tout ya Angola wana boyebi to yaka Angola. Sona zungu mikili ya dadangu abana. Na Kebo Nathalie Soubera de Prince des Amunda, mais c'est fautif. Nathalie Soussou, grand poète Chico Mabele Mame, et donc Muzamba est touchable, donc staff tout balinga Bisso, Patrick Ouale, Airbag, Airbag, donc tout balinga Bisso, beau soutenir, Chimel, Yolo. Yolo ne tombera jamais. Nous voyons Yolo, Kalo Godas. Yolo, famille Toro. Donc, Junior Malaïsa. Donc, Moutalega Rayo, Azatoza patron. Wangam na lobby. Talara, au Pessinga déjà chambre. N'a pas parti, Mozo Tonga, donc Junior Malaïsa. Donc, continuez à soutenir, surtout Bisso Yolo. Bisso ne Yolo, photo liaka, kolega abatu tout. Pas du tout, bah, bioté. Comprendre? Yolonde. Ok, tokomi kokoma na suka émission na biso ngape na ko profiter su mingi ko pesa mbote na ba fanatique nyoso ya Chimène Luki o balila Chimène Luki fort ngape na lela bino fort na ko pesa su mbote na ba ono so balinga Chimène Luki te mais Chimène Luki alela bino ra fort na ko pesa su mbote mingi na Junior Issa Mala Issa Junior mon vieux babi mingi fozo solo la te zo yokana te zo mona na te mais ba mbote no ya trop yangwana dadi makwa à partir à Paris bambote no ya trop na opesa susu mbote mingi na débat ma foi là devant ma foi là dadi bigis yolo yo yebi. Ok, Maître Bigis, Balobi, Kofi Moko, un coup, un KO. Maître Bigis, Kotoza na poto, Mbote, no ya trop yangwana. Na kopesa sous Mbote, Makasi Nathalie Botalima, Mbote sous na Mich Bonnier, mais Koto Azali, Mbote ne, Mi Jolu Kimote Mayanik, côté Bozana France, Mbote na Bino yangwana, na Rolo Bali sous ba, oh, Nia Sobalinga Chimène Luki, ba conseil, na ba remarque, na Bino, et ça, la Chimène Luki, grande fille, et contribuer à Makasi. Na oyangai bozala toujours abonné na chaîne Moko et HP Media oye kambami na cordon et qui bumba na sima caméra repesa isu mbote mingi pe merci makasi na Junior Mpidi oya za ko sala Chimène Luki émission za toujours kitoko na repesa isu mbote na papa Edo Amani qui est mon boss na maman GH côté baza ba mbote na bango ya trop ba fanatique nyoso ya Chimène bozala toujours wana ko s'abonner plus et puis bozala
toujours connecté. Chimène Luki a rolimbaté ko seb no ba recherche. Oh nyonso bokoluka boyeba, oh nyonso bokoluka botuna lokwa mituna numéro nangeza wana na assure bokoyebisa nga pe nga na kozala wana kaka molobeli na bino koloba na ba oyo bokoluka boyeba bozala toujours connecté tolanda.